Stade de martyrs bozo mono bien aimé. Ba pasteur nyonso tout. Ya ba confession, ya ba église de réveil. Ba utaki ko sangana kala mingi te bien aimé. O ba c'est la prière pour la nation. Ba ke o kutana ba konzamo gouvernement bimisi mongo epesi ba pasteur. Église de réveil. Ba ki mangis non ba confession nyonso wana ba dido ba sangana ki bien aimé. Que ba kotoni sa stade. Va même avec Moukouna ya église ACK bien-aimé dans les signes. Allez, quand on a émission mon la télévision, alors dit que bisonné ba grand pasteur tout tolo. Bisonné toto ni sa stade douana. Bisonné ba grand pasteur, bisonné seigneur que gouvernement et collaborer na biso. Bisonné toza bandimé belé. Stade tika retourne na te. Ba pasteur ba zo mi bien que banana ki bonzambe nza malala na bango. Basala qui priait, bah on tout na stade bien aimé, bah sangani, bah toni sa stade te, stade des alliés à katikati bien aimé. Va même bah politicien moussou bah y'a qui va bah alliés dessus. Et belé y'a bon et bimi na gouvernement bah pesi bah pasteur bah sangani mais bah koki kotoni sa stade te. Et ça n'est une film où y'a un diable ou comment na ke bah oh bah zo bah ke bah dana ki bonzambe, Satan liboso un diable à télématé, bah zo ko Basangani bango nyonso tout bazo kotoni sa stade te. Mais frère Ebola, lui qui est un païen, Fali Ipupa, oh ke bozo ba ke ada païen, ada na kibonzambe te batabana sata badana kindoki. Bango moko bazo kotoni sa stade des martyrs. Frère ye moko atondisi, Fali Ipupa ye moko atondisi. Mais qu'est-ce qui se passe dans l'église corps du Christ na biso bien aimé dans le Seigneur? Et ça dit que nzamba tiki bango ou comment? Ba pasteur bozo la kisabiso nini? Que Satan no bon na pas ba musicien ya mokila leki nzambe na bino ou comment? Non! Soit bino mo de vomitela bien. Bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana te ko lobaki nzamba boto kwaye lisusu wapi na mansa zo sala ya biso elongo na filo mukwa ya motema ya bivens de homo depuis Londres pe mama Gisèle luke lo motema papa Emmanuel Enna Boston la servante de l'Éternel mama Dorcas mvangu nzama lola apambola o de esika pozola na biso bonzambe na bonzambe lola ezo futa simana to ya kolobaki nzamba boto kwaye lisusu bien aimé dans les Seigneur vous partagez vidéo concert. Il y a musicien, musicien mokili, musicien païen bien aimé dans le Seigneur, et comme au Kim ça va concert, musicien chrétien, et comme au Kim ça va pasteur, et comme au Kim ça va chrétien, vous souvenez, qu'est-ce qui se passe dans l'église corps du Christ bien aimé? Paul Lazolo, que celui qui vit en moi est plus fort de celui qui vit dans le monde. Beaucoup bien abisso, beaucoup commenter sur la vidéo bien aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe dans l'église corps du Christ? Bananyon, bazana nzami, bananyon, bazana nzami, t'es bien aimé. Michel Baken et les frères Michel Baken dans Silence Radio a annoncé qu'il son concert n'a bien aimé dans les Seigneurs qui a robé un concert dans le Stade des Martyrs. Jusqu'à présent, Silence Radio, nous en a fait il y a juin, nous avons côté en agier. Soit il y a un pasteur qui va publier qui va livrer un concert dans le Stade des Martyrs. Nous sommes bien aimé. Donc, tu as dit que la caméra, tu as un peu de solo dans la Bible. Bible dit que celui qui est dans moi, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Tout le monde qui m'a dit que katana qui depuis kala. Ba série moro ya ka ba pasteur pe ba tomoka entre autres ba Sony Kafuta l'évangéliste ba Denis ba pasteur et ba Coutinho Fernando. Ba beta qui pe stade, ba sala qui ba séminaire na stade. Mais mon peuple on est les qui bien aimé dans le Seigneur, ba séminaire ba prière ba na so ko sala na stade te. Tant que quand Wenge bien aimé, bah il faut livrer concert na stade. Fali Ipupa au musicien moki a livré peu concert na stade. Et faire Gola a eu livré concert na plein à craquer la carte stade des martyrs bien aimé. Et bah ici bande comme sous bien aimé. Et bah ici église corps du Christ. Bah musicien bino bo benga na ba païen. O bo treta ba on ke badana nzambete. O bo treta ba on ke badana ya kindo ki badana Satan n'a pas travaillé avec na bango ndenge boloba bien aimé. Bazo toni sa bastade. Avant que nous côté na mozino il y a une émission na bien aimé toche un pas en arrière. Stade des martyrs bozo mono bien aimé. Ba pasteur nyonso tout, il y a ba confession, il y a ba église des réveils.
bautaki kosangana kala mingi te bien aimé o basala prière pour la nation bake okutana bakonza mo gouvernement ebimisi mbongo epesi bapasteur église de réveil bakimangisi donc baconfession nyonso wana balilo basanganaki bien aimé ke bakotondisa stade voire même évêque mukuna ya église ACK bien aimé dans les Seigneurs alekaka na émission moko na télévision alobi ke biso nde bagrand pasteur tutu tolo biso nde totondisa stade wana biso nde bagrand pasteur biso nde esengeli ke gouvernement ekolabore na biso biso nde toza bandimi ebele toutaki kozala na stade prière ya nation esali defa na moma Fachi Beton. Première prière bien aimé banani comment il s'appelle pasteur nyonso tout ya église basangani confession nyonso tout bakeye na stade basali prière stade etikala kotonda te pour votre information pasteur oyo bazomibela te bazana kibonzambe nzambe alalaka na bango basalaki prière bango nyonso tout na stade bien aimé basangani batonisa stade te stade ezalaki ya katikati bien aimé va même bapoliticien mosusu bayaki wana bazalaki dessus ebele ya mbongo ebimi na gouvernement bapesi bapasteur basangani me bakoki kotonisa stade te eza nini filmu ya nzambe ukoma komona ke baoyo bazoba ke bazalaki bonzambe satan liboso ya nzambe atelema te basangani bango nyonso tu bazokotonisa stade te mais frère Egola lui qui est un païen Fali Ipupa oke bozoba ke ada païen ada na kibonzambe te batabana na satan baza na kindoki bango moko bazoko kotonisa stade de martyr frère ye moko atondisi Fali Ipupa ye moko atondisi. Mais qu'est-ce qui se passe dans l'église corps du Christ na biso bien aimé dans le Seigneur ezali ke nzamba tiki bango ukoma ba pasteur bozo la kisabiso nini que Satan no bomona epa ba musicien ya mokili aleki nzambe na bino ukoma non soit bino moko nde bomitela bien avant que na beta masolo ya prière pour la nation tokote na mozindo bien aimé et dans na ba musicien chrétien basanganaki ba frère Patrice ba Michel Bakenda tous les artistes musiciens chrétiens, tous les grands musiciens chrétiens, Matou Samuel, Banani, tout le monde va s'en aller bien aimé au Salaki. Oh, bah, ben, un concert pour la boutique à Mboka na Mabo Wanzambe. Et les grands musiciens, voilà bien aimé, bah, qu'il y a beaucoup de gouvernement. Bah, Bimisari Kanyaka, bah, Bimisumo, bah, Pessi, bah, musiciens chrétiens. Oh ba mona ke nzamba avant na répandre ba oh ba tamona na ba oh ba dans la kibonzambe. Tous les artistes musiciens chrétiens, je vous dis bien aimé. Ba koka koton sa stade wana te. Si 100% la population ba yek moi-même j'ai été là témoin présent, Jiji Kakabe yazalaki frère Max azalaki ba journaliste musu bazalaki. Et utaki ko sala ba kalaminte na stade de martyrs. Mais bango au moins bazui soutien bakeo bimsa mbongo na gouvernement mais bazalaki incapable ya retourner ce stade de martyrs bien aimé. Je répète que tous les artistes musiciens chrétiens bautaki ko sangana bango nyonso tout basali publicité bakeli na gouvernement kanya ke bimi mbongo ebimi bakaboli ba mbongo balie bien aimé auto ke ko sala concert chrétien totika mboka na biso na mabongo nzambe ke plein ko salama. Ba musicien chrétien malgré que renommé na bango succès na bango bakoki kotonisa sa stade de martyrs wana te bien aimé. J'ai été là sur place stade ezalaki presque ezalaki ya kotonda te pas même katikati bien aimé si 100% la population qui peut-être 10% 15% de bayaki wana stade de martyrs etondaki te mais bazwaki mo na gouvernement analyse on azoa kosala na bino bien aimé dans les César komituna ba musicien badana nzambe ba musicien soit disant ba musicien chrétien badana nzambe baté badana nzambe te comment là que ba musicien ba traiter ba musicien ya mokili OK badana nzambe ke ba travailler na Satan selon bango ba o ba fana na nzambe bango moko bazoko ko remplir stade bango moko bazoko rotonisa stade musicien ye moko kaka un individu faire ego akoki kotonisa stade Fali Ipupa ye moko kaka basangani bango nyonso akoki kotonisa stade. Mais bino ba musicien chrétien pour que bon livrer concert ba ndeko ba ya ba prier bo ke on kuta na gouvernement mo ebimi pe ba pesi bino kanyaka bo tena ba poche bo kaboli
mais bokoki kotonisa stade de martyr te eza nini botika koyokisa nzambe na biso soni soit ke boza na nzambe soit ke boza na nzambe te. Pourquoi pas que makambo bapayen bazosala baplain bazotonisa bastade biso bachrétien bamise chrétien bozali incapable ya kotonisa stade. Botala marche na bino na nzambe nzambe atiki bino to bino ne botiki nzambe oyo tozomona bien aimé dans les ezali filmu ya nzambe to ezali filmu ya nzambe te bandoko bozola na biso okoma bokomante bopartage vidéo po bobengi en direct na plus 243 85 28 651 46 tomeka kosona bino na WhatsApp ekozala bien makasi. Qu'est-ce qui se passe dans l'église corps du Christ bien-aimé? Ba pasteur bazo sangana bazo ko otonisa stade te, ba musicien chrétien bazo sangana pour na beta concert pour na école bazo ko otonisa stade te malgré succès na bango, malgré renommée ba album na bango banzem na bango mais bazali incapable ya otonisa stade de martyr. Toza wana ba témoin oculaire bazala ba frère Maxime ya bazawana. Ba Gigi Kakabe ya bazawana, ba journaliste ebele bazawana. Ngai mo nazaki sur place. Lors ya concert ya ba musicien chrétien oh que bango nyonso tout basangana ki. Ba ke ko peut impression on dirait que baza na succès makati ba retourne sa stade. Ba ke obimisa mbongo na gouvernement. Ba pesi ba organiser concert wana. Ba louer ba instrument ba salibo ba zimbo ba mbongo ba kaboli. Ba lakisi na gouvernement que bango ne baza na bandimba baza na kibonga baza na succès. La population est mingi ebele koleka pona kolakisa ba politicien que toza wana pona ko soutenir bien na moment ya ba élection toza na ba population mingi mais bien aimé ba ke ba livrer concert bien que beta na concert il y a tous les artistes musiciens chrétiens ba petit artiste ba jeune talent les grands artistes ba mi tous les grands artistes congolais ya musique na biso ya Congo ba sangana ba livre concert na stade des martyrs ba betampiaka va même hériter à la population koleka public et répondaki koleka ba misère chrétien musika tozala na stade des martyrs concert zo beta ma bien aimé dans le Seigneur libulwa ya stade des martyrs quand moi ndam quelques personnes ne bayaki wana quelle honte bozo yo kisanzambe na biso soni. Soit que nzambe na tiki bino ukoma. Jésus, papa, Bible zoba que Jésus ba ko trémisser ba foule. Jésus foule e bana ko landae. Onction à tuer, c'est que bino bozana onction te ukoma. Lolo musicien mo frisoki Michel Bakenda. Na hebite asalaki ba je ukoma, immaturité spirituelle ya kibonzame ukoma. Alekaki kolobaki après concert à Fali. Michel alobaki ka relivrer concert na juillet. Toza déjà na juillet, tozo kota na juillet, toza na juin. Toza na fin juin, tozo kota na juillet. Michel Baken n'a porté disparu Chic Norris dans le désert. Silence radio. Michel a kani mon publicité zo les gâteaux, ba affiche limité le remonté. Ba publicité tozo mon ezaka ya ba pasteur ba wale sa bana bazo sa publicité ba séminaire na bango. Michel Baken no wasira biso église ko di Christ ba chrétien to sepela ki. Que moko na biso zo que no livrer concert na stade des martyrs. Mais Michel Baken a tiré le radio à Kimina et porté disparu. Donc concert annulé, Abobet en a eu sous concert dans le stade des martyrs. Et moi je me suis posé la question. Bino ba musicien belé ba Michel ba frère Patrice ba nan tous les grands musiciens chrétiens bo sangana ki. Bo bimisi mo na gouvernement que bo livrer concert dans le stade des martyrs. Bo zali ki incapable à retourner sa stade. Bandimina mobaya kaka yonde Michel musicien mon koto lo ba ki na le yende retourner sa stade des martyrs. Avant que vous signiez Babylone, vous avez une marche dans le monde Nzambi. Les musiciens chrétiens ont aussi sa crédibilité dans le pas les politiciens. Parce que vous, tout ce que vous faites, ils ont pour l'intérêt dans le gouvernement. Intérêt à Nzambi. Conseil chrétien, oh, que vous avez musiciens chrétiens. Est-ce que vous avez dit Nzambi? Vous avez dit que non, mon a vu gouvernement tikato profiter bo bimisa mo ko kabola bolia boké na sta bo beti mpiaka mais ba o bozo ba ke baza ba paye bazo toni sa stade des martyrs bino bozo sangana. En tout cas tozo zo boza toujours en direct bo partager vidéo na zo téléphone to ya mabapel et vous allez bien makasi.
Donc, c'est ça, quoi. On est en direct. Oui, allô? Et là, en direct, papa. Et là, en direct. On peut intervenir, papa. Pasteur Yves de la Belgique, hein? Ok, papa, pasteur Koloba. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Voilà, bien aimé dans les saints, toujours Cobra émission, pour nous intervenir, au bénéfice, on a plus 243
85 28 651 46. On est en direct. Plus 243 85 28 651 46. Toujours maintenant, tout ce qu'on a un côté à ba musicien chrétien bien aimé. Le loba musicien chrétien na mboka na biso o ke ba wutu ko sangana. Nazalaki na stade, tous les grands musiciens chrétiens bazalaki wana bien aimé. Ba senimo na gouvernement bimi ke ba beta concert, ba livrer concert pour la ke école mboka na biso Congo. Allez-y comprendre que tous les grands musiciens chrétiens basangani. Ba oboye ba na ba komo ba grand mystère, ba grand vedette ya musique chrétienne. Ba wutu ko livrer concert na stade des martyrs. Bien aimé dans les scènes, Betam Piaka. J'ai été sur place. Population Bayate. En plus, concert gratuit. Fidèle Baboya na bango koya. Betim Piaka. Et monsieur Bazale qui vraiment humilié Bayoka qui sonne. Et moi je me demande, biso ba o que tozana nzambi no ba musicien chrétien pour mbea ke kibo nzambe ezali. Bolela na nzambe sika moko. Ne touchez pas à mes ouins. Mais vous allez incapable, vous allez incapable de retourner sa stade de martyr, mais les musiciens, vous allez faire et que vous travailler Satan, vous allez faire diable, vous allez kindoki. Bango bazo koko réussir malgré que ndenge boloba ke misala na bango ya mabe na diable na bango Satan na bango ye moko kaka musicien moko ya mokili fali atoni stade de martyr ye moko kaka musicien mokili faire na diable na ye ndenge bobebe nga bango a reçu na retourne sa stade de martyr mais bino ba grand musicien o ke bozana ki bonzambe bolala na nzambe bo sangani pe bino nyons tout mon côté bino nyons tout bo sangani bo livrer concert pour na école bo zipe kanyaka mais bo échouer bo betim piatka na stade de martyr ezanini bo comme botel ça biso que Satan ya ba musicien ya mokili wana diable ba travailler na aleki nzambe na biso ou comment c'est la seule question que je me pose soki bozana nzambe to bozana nzambe te botika ko memela biso distraction ba musicien chrétien ba blo mususu o ekezo komela bino etali sabino ke boza suna nzambe te boluka bozo ngela nzela nzambe boluka bozo ngela nzela nzambe bible zo ba ke na yebi bolingo na yo na yebi ba sacrifice no nyonso to osali na komo na nga mais ce que j'ai contre toi tu as abandonné ton premier amour ba musicien chrétien ne belé lolo bien aimé ba bana ko nzambe na kiboso tant que ba na souffrance ba zo zanga ya kola ya komela bazo lukelo nyanzame lolo nzama tomoli banga pamoli banga pesi nzame wala mkongo ba mikoti na vie ya distraction ba mikoti na vie ya kinduma ya ekoba ya cupidité ba tchembongo liboso et dans la vidéo mo Kofi Asalaka abana ko dénoncer ba musiciens chrétiens série moko alors que ce sont les mêmes musiciens chrétiens qui ba finga biso ba païen ba musiciens ya mokili ba sala makamu ndenge mo na biso ba escrokaka ba lingara ba chéri ba dans ba deuxième bureau banana lokosa mbongo cupidité banana kinduma bien aimé mais Kofi makambo aloba bien aimé eza ba makambo ba misu baloba na cesse mais ya bimisa ba aloba lukutati aloba ya solo combien de ba musiciens chrétiens lolo ke nzamba tomboli nzamba matisi bango bien aimé ba pesi nzambe mukongo ba boseli nzela nzambe combien de ba musiciens chrétiens que ba bimana ba femme mariée que bino boyebi te menga advina yebi. Combien de ba musiciens chrétiens ya basi que ba femme mariée mais bazo sa kinduma na ndako libala. Combien ba dali divorce que mokili ba yebite. Combien ba musiciens chrétiens que ba bali mwasi na ba mais bazana na deuxième bureau ba bali mwasi musu ya mibale. Allez-y comprendre bien aimé. Combien de ba musiciens chrétiens que ba bali mwasi na ya diboso amoni que mwasi na ya botarate amoni a umeli tellement que ala sur na nzambe na yete nzambo abotisa Sarah. Nzambo abotisa Elisabeth bien aimé. Adan na incapacité. Il y a incapacité ya robotisa mwasi na bon. Mais amoni que mwasi na ya diboso babala na ye mokile yebi ki abotarate ba musicien wa batiki baso tellement que to ume 50 10 ans tozo botate mama kama motema ake alingi mwasi mibale il faut na bota. Deuxième bureau, je vais aller là, babota en aïe.
Mais moi, c'est à dire ça, bon, t'as qui a vu deuxième bureau. Mais ce qu'on dit, si Miko tourner polygamie à voter les mélanges. Non, c'est contre, bon, là-bas, c'est pas biblique. Mais Nassé, c'est bazo salamakam, bah hypocrite. Combien de musiciens chrétiens, oh, qui est bien aimé dans le Seigneur, bah bimana, bah fiancé, y'a bah proche, na bango. Combien de musiciens chrétiens bien aimés? N'a pas tout ce qui va dans un niveau ni. Moko ba musicien chrétien sérieux mo ba uta okanga moko atema yebani aboko kelongo me ma fi wana odika mona na hotel bakani azosala bolingo azobima azola la fi mo na kata jeep na ye na terrain GD na butu bakanga ye a dépenser ba mbongo. Combien de musiciens chrétiens oh basala kinduma na ndako libala bamela ba whisky ba biloko deni laisse un moko aloba bien sûr que y a denya bungi nzela makamazo loba bani un moko azo exagéré mais makami deni laisse aloba déjà inanzela parce que ya wuti na milieu wana zala na milieu wana ayebi vini ba mena en cachette deni laisse makamalo ba yeza lukutate. Musicien chrétien na mboka na biso bien aimé dans les Seigneur et bon ba kinduma cupidité ici. Et bien là, j'ai vite compris que Baya Koluka, et l'Onyanzambe, était mes Baya Koluka, le Boko Nzambe. Une fois gêné, j'ai prié bien les Menzama Pamoli, Aya Koluka, le Boko Nzambe, a élevé à Possani, Nzela Nzama Zonye et Mokin. Combien de musiciens busso toyebi ba vérité, tout dans la preuve? Ok, ba bimana basi ya bande kona bango. Combien de musiciens chrétiens, ok, ba escroca? Combien de musiciens chrétiens au bazar maboko bazar orgueilleux? Combien de musiciens chrétiens au bazar ibo? Basi nyozo la kisake boza suna nzambe te. Bande bozo kombela biso boko obenga semi na plus 243 attends na WhatsApp pe oleka plus 243 85 28 651 46 plus 243 85 28 651 46 oko oleka oleki no en direct. Ezali nzambe ndi atiki bino ukoma. Bon, la biso te que non nzambe azali incapable ko tonisa stade de martyr wana te. Bino nyonso tu bosanga ba grand musicien ya moko boko ka tonisa stade de martyr wana te. Bon yepe mo gouvernement ya l'état. Est-ce que l'État a considéré bino le surtout a considéré qu'à travailler na ba musicien ya moko parce que bazali na population ebele, bazali célèbre bazali na popularité ebele, bazali bazo tonisa stade de martyr mieux vaut que na travailler na bango mukolo ya élection ba propagande bango ne ba osunganga. Bah, déconsidérer bozana nzambe te bozana nzambe te parce que ceux qui bozana nzambe il faut bilemo tambola na yo il faut bola que bozana nzambe musicien chrétien ni a hotel ma ko oser que abeta stade de mati pe atonition azate pour le moment azate attends mon côté à lancer des défis total la musicien chrétien a collé ka la décision que a livré conseil dans stade de martyr a ko bet en pierre a collé ka coûte héritier tout a tondi ça a remettre un peu pour les canines parce que bino nyonso tout bosangana tous un exemple que tozi faire tozi fali tozi ba jibe tozi ba kofi tozi ba na ba musicien wana ba sangana ba inonsa ba ke remettre un conseil dans stade de martyr gouvernement soutenir bon mon stade wa ndenge bukana parce que moko na bango déjà zo rempli stade de martyr mais bino nyonso tout bosangana les grands musiciens chrétiens na concert au Nazalaki oh bosalaki oh ke boleki mukanyaka à l'état. Bon, livre conseil na stade de Mati Bobeti Mpiaka. Population et yaki wana ya rotanga. Stade de Mati mouné motan nombre de personnes mobo. Quand na moi place mobo boy. Bon décevoir biso. Bozana nzamto bozana nzamete. Et j'avais vite compris que ba makambo au salaire les apôtres ba intérêt na bino que bozo mo na gouvernement boyo na bino nzamete. Et ça ba directive orientation ya nzamete nzamba lobela binote. Boko sala biso. Parce que si vous avez que vous avez ceux qui vous avez solo, beaucoup de on dirait que Satan a la puissance. Parce que vous avez des musiciens chrétiens, il y a des qui excusez, travailler en diable, travailler en Satan, est-ce que ce que vous avez vraiment incapable de retourner ce stade de martyr? Ceux qui ont un nzamba solo autour de ce stade de martyr, mais net que et belé bozana nzamba solo te yaonde bobeta kimpiak. Concert ya ba misère chrétienne échec total. J'ai été là sur place. Mbomita la conduite na bino bien orgueil et toni na bino bozali bien nzamba to moli bino apes bino succès ya muke bomonet ke bosukisi.
On dirait que binonde bopé sarapema. On dirait que binonde esili ba misusu ba royate. Non. Vous se tromper. Musicien chrétien le lot à tomwami, ceux qui ont bénissé une église au sein du séminaire, au sein des activités, au bénissé musicien chrétien à au bête là, na séminaire campagne, à zo exiger avant déplacement au tine les mbongo. Oh moi pour na yé mon séminaire non, moi c'est à $1,500. Tu yebi makamwe kana. Avant de déplacer tine là na mbongo à carburant $500 et 1000 wana ya bozongo sur place. Ceux qui étaient à okenete avant ni na épée. Donc, bon, ici, basta, bon, comme il utiliser comme ya nzambe. Bozo na sima comme ya nzambe. Bozo c'est la nzambe. Bozo c'est business. Na musique chrétienne na comme ya nzambe. Mais bozo c'est la nzambe te. Plus 243, 85, 28, 651, 46. Beaucoup comme il a dit sur un message Jésus au côté de la WhatsApp tout à l'heure là. Beaucoup peut bien les bien. Un message Jésus au côté de moi. Plus 243. 85, 28, 651, 46, au Bengo, en direct bien aimé. Ban musicien chrétien, les autres, ban musicien chrétien. Ezali, élévation, bazo koko gérer, élévation na bangote, plus pas na bango. Ce qui est élévation, il y a un contact, il y a bango wana basi, bango wana loenge, via masanga, baka, bonabo, na cessé. Les tombeaux blanchis. Bozomo bango libanda bien mais na kati na bango eza mabe. Et moi je me demande basala neni pour nous travailler apparence na bango. Okuta na bonet que moi na madame on irait nzamba vanda na ya lala na comme oh mon frère que Dieu vous bénisse. Oh alléluia hosanna amen. Kana ale na se ya alléluia hosanna amen makama mabe zo sala mingi. Kindumbe zo sala na sese wana. Oh la qui c'est moi sinon que fiancé non que ta yene muta balukela ko mo lukai na yebite soki que conscience na bango les sala bacha mo liboso plus pas ya ba musicien chrétien OK ba sala futur na ba musicien ya basi plus pas ya ba futuring au bomona ba musicienne chrétienne ba sala na ba musicien chrétien wa balala bon na ba misusu bazali miyeba. Donc yo une femme mariée aux ana fiancée aux ana mobile na mais na kata studio kuno ba oki on sa ba arrangement ba studio futur na kibonzambe mais bozo c'est la nzam na kindumba. Jour bozo enregistrer au betu tout pas musicien quand si on a quand même OK bon si c'est comme on a bino boye une et deux heures na studio bozo continuer ko yemela nzambe. Allez-y comprendre niveau ya kindumba ya ba musicien. Na ba pasteur. Plus pas y a ba musicien chrétien no yo ke ba sala featuring na ba musicien chrétien plus pas y a ba musicien chrétien wana ba lala ba ba kusha bango. Et plus pas y a ba ndeko ba na poto ba benga nga ba contredire ngai. Ba musicien ya poto ba senga ba musicien ba zo sa succès awa featuring ba senga ba mbongo. Non, nga no ba to yemi na to sa featuring na ndem no pesa $2,000, $3,000, $4,000. Ba musicien ba na poto ba benga ba intervenir sur makamna zolo ba na émission eza na ya lukuta. Donc pour que bo sanga na boye mela nzambe nzemu mona featuring ozo pesa condition que nga pour na ya to sa na featuring pesa $2,000, $3,000, $4,000. Confusion totale. Bobo mola mo mité ma so kité nzamba lo la frappé bino parce que bino aboeza sonya. Ba musicien ya moki bozo ba ke ba na nzamte ba ko retourne sa stade de martyr bino bozo toni sate. Musicien chrétien le lot qui a donc dire que élévation souka te élévation souka et dans la souka. Tout est vanité de vanité. Tout passe, tout coule, rien n'est demeure bien aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas que succès aux autres ba misus ba salango. Kindumba ozo sala na komo nzambe loyenge succès et escroquerie kolinga basi bona boy et kobeto un jour quand na musalo ozo okwe ipo sibi mutu Bible zo beka azanzambo atomula azanzambo akitisa azanzambo akomisaka mobola riche azanzambo akomisa riche pauvre. Il est capable quand même nzambe wana oya tomoli aza capable de payer akitisa yo azo liso à zéro bozongela nzela ya nzambe bozongela vie ya sanctification. Pour la zone, bien sûr, nous branchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre.
Bien sûr, tu as sainteté, tu as parfaité. Oko il s'en met demeurer dans le péché. Vu na bino ya ekobo ekomi permanent. Bozo sala ontongo midi. On dirait bozo kindoki. On dirait balesbino kindoki na ya kimukolo. Ozo sala musique chrétienne mais ozo babilo rebele zobima. Ezo ex église en nzambe son. Lolo ba mise chrétien ba sangani ba onyon sou ba le kanyaka ya gouvernement mais ba koki auto ni stade de martyr ba onyon ba mise chrétien bo mitala bien ce que bozana nzambe te et déranger bi notre souci ezate non bo sanga bo sali réunion ndeko botala ba makambo ndenge zo ke eza vraiment soni makasi neni makambo eko sambo eza soni tonita non marche na biso conduite na biso liboso ya nzambe tokote retraite to prier to lukelo nyanda nzambe alimisa biso azongisa biso na nzela na non bino bolingi yango te bosanganaka kaka na moma ya mbongo bosanganaka kaka soki baintérêt na bino ezali papa kabashi wa nzambe ye wana terrassé par la maladie papa kabashi wa nzambe entre la vie et la mort nanyango musicien chrétien aza na bolingo kaka na kotala ye mwana na ye moko oyo eke ya mwasi na tuna me papa kabashi avuta na betel a travailler mingi babane église wana papa ya Moïse Mie pourquoi bozo be ya Moïse Mie était aloba to benga Moïse Mie ya maraté pasteur Moïse Mie ozo livrer ba concert na poto zana ba mbongo zo bonisa église papa na o kabashi wa nzambe ye wana délaissé azo kufa ba musicien chrétien bozo zanga bolingo coûte que ba comédien bazala nango ba comédien moko na ba onsuka beli o mona bo ba émission ba sali ba démarche maman Oliva ya soutenir pas fait que ba konzamboka première dame maman Denise Bonabo ba bimisi bon ba mieux pas ba bimisi libana ke ozo ba so esengeli papa kabashi kana ye komi grave papa kabashi wa nzamba komo sa ba perte ya mémoire papa kabashi wa nzamba communauté na état mo grave nga mona ke bisika papa kabashi azovanda na simi mutu père wa ningisa banzemu ya kala père wa batomo l'église de réveil ba cantique na populaire papa a comme se retrouver na état abandonné par tous les musiciens bozo qui peut être on a que ça bolingo na bien ko papa ba musicien chrétien ba Moïse Mie ba frère beaucoup sangana te nere ba comédien ba sala ba bimisa ya mimosa alinga ko batine na Afrique d'ici a vu passer parce que Seigneur le ya mimosa zonya en bonne santé papa kabashi famille ba leli biso to leli liboso caméra bino bozo ki pa ngote pour le bimisa papa kabashi akena ta Afrique d'ici da pas mal do ba so Seigneur mais bozo tika papa kabashi azo kufa maleme mais nzama lola a retourna bino un jour bozani bolingo bible ezo singa bino ba musicien chrétien bozana ngote donc bino bosangana ka na intérêt na bino soki mbongo bino na gouvernement bozi bosangana bosali nzem bokaboli mbongo bodiscuter bopanzani soki moko na bino azobela rien yesu alobi ke nazalaki na hôpital oya kotala ngai te nabelaki otalaki ngai te nazalaki na prison otalaki ngai te abango milo beye mote par rapport ya ba o bazo souffrir moko na bino bapaka bati entre la vie et la mort botikiye mwana na ye na kenai kuna na leli na place papa kabachi azo vanda na simi mutu papa azo mérité place a boyete na bakati kuna na basuka na ba place moya ba insécurité donc na simi mutu na bino ba musicien chrétien église en Congo ezanga mawa ba longola bango misisa ya mawa mais pour na ba intérêt na bino bo sangani bona bo ya on nzamba zo confondre bino nzamba zo humilier bino bozo sangana bino nyonso malgré célébrité na bino succès na bino bozo beta ba mpeka na stade bozo ko remplir stade de martyr bino nyonso bo sangani kaka yo mone Michel Bakene ndo oya ko remplir stade o salaki na loyenge je yango ekoti tokoki tozo kota na mwa ya je wapi yo o public ko beta concert na stade de martyr wapi yo Michel Bakene chic novice dans le désert akimina parce que mon niveau ba ministère ya mokili ba beti ba plein encore tena neba ya ko sangamba ombo ba beti na stade mais ya mokili ba zobe encore tache quoi publicité zo le kate date zo pesa moté lo te pas silence radio tozo nzela ya nzambe ezala bien makasi to koti sikona likambo ya ba pasteur église de réveil pasteur Wale Salamuki a levé à relivrer à un séminaire na JAV de prière na stade des martyrs. Père qu'on n'ayait pas télémi kotouyo. Bien aimé, pasteur Wale sa père qu'on ait un conseil gratuit. Binonion tout bosangana ki a que bossa la prière na stade des martyrs.
bobeta ki mpiaka bosali soki 3 fois moi bobanda depuis seri ya Kabila kutu Joseph akoma ko déconsidérer lui non parce qu'à chaque fois besoin y a ba prophétie tout ça la prière zo bimsa mamongo deni les témoins une fois ba passer ba bunda na bureau ya Joseph Kabila ba wela mongo Joseph apesi bango ayo ramakele nini kuna o ba passer ba zo wela mo ba simana na nzo ba beta na ba mankofi deni les ye wana za témoin go tout mais ba passer ni na bo botanga ba kombo mais ba bunda pa Kabila ba wela mongo il y a un moment où Kabila Joseph a boit que ça va passer ba on occupé ba moté a moment où on ba aventurier ba zo na ba prophétie a lukuta ba mbongo ba prière ils aussi maté leur cause cupidité pasteur ba na a ya koloba ya convaincre les sapole robi maka si place na idée ka ke ba bimsambo ba tcha na poche le lobo comme na moment fati beaucoup senga ba prière mbongo zobima est-ce que ba musicien en temps ba ki na livrer ba conseil ba senga pe gouvernement mbongo mais bino bo exigeant mbongo ebima avec mon pour les cas que biso ne totoni sa stade tozana ba nimi ebele bo sangana ki bino nyonso na stade et bien de rêver ba confession nyonso tout bo beti mpiaka ba bili les ali ba konzi ba yaki wa ba politicien ba yaki wana secrétaire ya IDPS Augustin Kabuya zalaki wana on a été humilié bobeta ki plainte bokoka kotuni sa stade wana te mais mongo ya gouvernement bimaki mongo ebele bozwaki boliaki neni ni bino boko retourne sa stade te mais ba musicien moki ba ko retourne sa stade ba o bozolo ba ke ba travailler na diable na satan bazo ko retourne sa stade ba faire ba fali pour bazo beta ba plein na stade mais bino bozo sangana bozo ko reçu ko retourne sa stade wana te est-ce que le gouvernement vous a toujours la confiance à travailler na bino parce que bozo travailler bozo là qui savait pas le gouvernement que bozo na ba nimé bele bo soutenir bango na ba élection que boti na ba nimba ya soutenir ba voter bango quand na ba plein ko bozo bet ba on préfère na ba qui n'est pas ba mission ya moki ba beta ba plein na stade ba fali ba faire ba jibe ba coopérer na ba no wenge pour que ba bien ça ba public ba fan na ba ça propagande ba zo ba mbongo bino bozo mbongo pamba. Combien de fois vous dites que ça va prier pour la nation dans le stade de Mati, vous bêtez une pierre pour retourner ce stade en moté. Et là, si les gens là qui s'en marquent, les gens là qui s'habillent sur des hasards sous la binoté, besoin de l'enzame. Les gens beaucoup bien sans âme, mais la personne qui est incapable de retourner ce stade de martyr. Non, votre cabache non. Et lui, il y a un prophète de Baal bien aimé. Et lui, le prophète de Baal va se vanter dans Nzambe na bango. Et il y a le but que je n'en disconviens pas. N'a limite que vous avez Nzambe na bino. Mais Nzambe na bino faut se défendre. N'a pas dans Nzambe na nga. Tobele la moto. Bile moi monan. Ba prophète de Baal ba beleli Nzambe na bango ba tie ba zoki ba salinye nyons tout. Rien Nzambe na ba répondre te. Et il y a le but peut-être à l'ali. Oh, nous avons Nzambe na bango là. Mais il y a biso Nzambe là raté. Il y a bison dans la Bible, Allah l'a raté à toujours vivant. Les liens d'Israël, les lions de la tribu de Juda, les rejetés et la postérité de David. Ok, pas un mot impossible les a ratés. Et l'île de prophète de Ba a lancé des défis. Le prophète de Ba, Nzambe n'a pas quitté le Nzambe ya Eli. Est-ce que Bino Bozana Nzambe ya Eli, to Bozana Nzambe ya prophète de Ba? Bon, mais on compte à ça. Biso bozo ko retourne ce stade. Le gouvernement va poser besoin là-dessus. Bon, mais là très bien parce que bozo bimi ça va intérêt na bino di boso. Kanya ke bima bozo mbongo bo kabola mais intérêt en ça mais ça te. Ce qui nous amène le rognon stozo ça na bi nzamba zo mon intérêt na été yeba ke nzamba ro salate. Et c'est bien que le rognon stozo ça na bi nzamba mon intérêt na ekati na ngo. Ndenge mona an. Abonné, ayo ko sala prière mo que non, nzambe na robonzelo o mwa no pesanga. Nzambe ayo ko mon intérêt na apes. Diko bino ba prière o bokina rosenga mbongo na gouvernement bimam. Ba prière o bokina rozo mbongo bozo tonga ba immeuble ba ndako ba car. Intérêt nzambe ezala nini place wana. Ya onye nzambe azo humilier bino zo bimisa bino na poisse. Ba pasteur mobima polygamie to nkana ba polygame ba pasteur mobima. Qui numba et kota badaba ndumba mona niveau 0-0. Ba misus mo ya grand pasteur mo ya na limeta. Grand pasteur na bo kutama komu. Ba kutama ko mona ina jeune fille mo na Dubaï. Moi na 22 ans.
atiki na église ya monene akeosa kinduma wapi na Dubai na mwana vende eza na hôtel bakanisaki ke to ya ke kuna ba omona ete na ba hôtel ya cheme ba mona kiye ba pasteur na biso bozongela nzela nzambi ba rena bon ba ba otoni kosa ba séminaire bazotonisa ba stade ba pasteur oya ba poto wana ba mine bazotonisa ba stade ba sala minene ndenge nini bino bozokoka lisusu te stade wana tomona un chrétien musicien to pasteur atonisa stade wana kala bino nyonso tu bozosangana bozokoka kotonisa stade wana te ka yo moko nde oya otonisa stade ka père Konde ka pasteur Waleso yo moko oza sûr toza na bacaméra tokofilme mpe toya kotalisa bino parce que eloko oyo ke bafere bafali basali eza devoir bapesi bino bino botraita bango ke bozala na nzambe te bino siko fo bolakisa bango ke boza na nzambe aleki satan na bango botonisa stade wana tili bantondima bino bondima makambo na loyenge te pasteur Waleso akendaki kuna asali bapriere abimisi babiloko na stade bona bo bapriere nga kuna buleke bakisa fere nye elongwe pasteur Waleso aye koneutralize nyonso tu mais fere aye abeti plein sikoyo tozozela sikoyo ke veye de priere ya pasteur Waleso na juya totala soki mpe akobeta plein totala sikoyo satan oyo bino bolobaka ke bamisere moki bazala nango bafere na nzambe oyo bino bolobaka ke bozala nango totala entre satan na bango na nzambe oyo soki bokuya nzambe ya ndenge nini totala soki ke nani yango aza na puissance aza makasi parce que ngai nayebi ke nzambe oyo ngai nanimela Jésus Christ de Nazareth aza likolo na nyonso epa na ye impossible ezalaka te soki ozosala likambo ozotambola na échec eza na kati soki oza na nzambe te esprit ya nzambe esi olongwa kati na yo bozali bapaster Saoul bozosangana rien bozopesa soli combien de bapriere bosala na mboka mais guerre na est toujours ezali oyo ezali bapaster ya ndenge nini combien de bapriere bosala na mboka RDC mais guerre toujours eza na est bozokosa bobanda kokosa depuis série ya Mobutu depuis série ya Kabila le père depuis série ya Kabila fils Joseph Kabila kama ye ko koloba te bosakana na ye bo escroka ye bambongo tina ye kolongo na pouvoir bon moi ya fatu e bobandi lisusu mais guerre ezosila te ya solo bozana nzambe na bapriere bozosanga bozokende kosala na stade échec total bomibei mpe ke boza bawende na terrain boyoka nzambe bozana nzambe te bote kosala na biso ko donc un serviteur déjà tellement guerre ezalaka c'est que eza différence na baserviteur ya mikolo to na baserviteur ya kala prophète Élisée atelemi alobi Eli atelemi prophète nini akozala na courage lelo ke ayebisa mokonzi ya mboka vérité ndenge mona ba Eli nde mona ba Élisée wana aza te bozo wana les oiseaux de même plumage bozo flatter na ba internet bozo ka ba mbongo mais tout est vanité de vanité un jour makambo bozo sala bozali boso ya nzambe boko répondre na ba acte na bino le péché ne restera jamais impuni nyonso tout ozo sala na sa mokili a impris a payer basala na komo nzambe te ba mesana na nzambe te donc bino bozo sala ba prière des nations pour la nation mais guerre ezo zala na est ba pasteur Geyazi ba pasteur Élisée baza sur na mboka na biso te pasteur au général na nyaye na malade na apuyele ya ke atindi ye ke nomi bo na mai ozwa lobi général lepre na ye longa ye ko pesa ba présent ye ko pesa ba bien ba mbongo Elisa boyi mais Geyazi la ne pasteur ni gouvernement soit que politicien na bengi apuyele après sûr que zwa mbongo oboyango azate bino tout beaucoup ba pasteur Geyazi lokoso ya mbongo liboso cupidité kindumba eleki makasi na kata ba pasteur ya Congo Paul azolo ba ke na apprendre de kati na bino bokomi ba ndumba makindumba eleki ma ko leka voir mais na oya ba païen oui bazo sala en désordre tellement que ba souffra na vie ba ko lukanzame na ba souffrance ba nini ko lukanzame ka to mo ba nzama to mo ba na kimukolo réussite à puberté zui bango ba ko se rattraper la vie ko le calendrier moi si moi la muke femme mariée nan a occupé na des fois les kayeka ya monde anxieuse aussi la bino trop c'est trop et seigneur ba makama boy to ya ko ba on boso caméra parce que bozo église à Congo son to na ba dossier to na ba prêtre ya kinduma ya ba pasteur ba grand pasteur wana on koya boy moi
pasteur ni na Congo opesa confiance ko otikela ye mwasi na ye soko miyebi ko za na mwasi kito otika mwasi na oya kito ake n'est pas pasteur mais aussi mamutu arobimisele ba verset ya Bible mo so ipe ba dans l'esprit a dominer pe abimina esili ba pasteur ba komiti na niveau ke ba bina ba femme mariée ba bimana ba ninga na bango mibali ozobe ba pasteur Paul Azoba qui ne prenait pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais dénoncer. Tous les qu'on dénoncer, bah, œuvre en libre caméra, trop c'est trop. Ce qui est beaucoup de rabou, qui est beaucoup de mabino nzoto, bobo minzoto, mais molimo, et dans la mabo batata. Nzoto est dans la mopam, et dans la vérité, monsieur to comme regarde le libre caméra. Ok, bah pasteur, bah ministère chrétien, bah ça là, on a un coucou. Kinduma, impudicité, cupidité, ma belle équipe. Et là, le pasteur, monsieur, banana makila. Puis pas le pasteur, on va travailler, on va politicien. Le président, les cas n'ambo na biso, bazana makila na maboko. Combien de pasteurs, côté ça, banana ba pasteur na sa mabele. Combien de pasteurs, boma ba collaborateur na ba longo na église a chelier pozo kufi. Combien de pasteurs, ok? Abota bana libana pe mwasi na aboko la bango. Combien de maman pasteur qui ba bota libana bana wana batana mo ya mobana ya ndakote. Toyebi. Et on a une grande église d'Alimeta. Ok ba pasteur ba kufa. Maman pasteur wana bota bana na musu maintenant kaka na papa pasteur wana te. Bana na musu bota bana mobana ya pasteur mais abota ba mpena mibali musu libanda. Bana wana muko ba ozo décision ke basa la tête ya Aden oyo ba vérité ko bima abota bana mobali wana te couple pastoral wana ba vérité za ya mingi comme les ba musiciens chrétiens o ke ba matisa ba homme pour nzambi donc yon musicien ya moi so to moi mi oza célèbre o komo bima na ona ba politicien ba ministre o komo bima na ona ba député o komo bima na ba musicien chrétien musu ba wela ministre mo mi balé ba maman musicien chrétien ba weli ministre mo ba simana tina banzoto donc yango ne ozomona ba car rebelle ba richesse rebelle ya ba musicien ya ba pasteur eza na voix non kike na nyanga na puissance za makasi parce que nga na yebi ke nzambo nga na nimela Jésus Christ de Nazareth azali kolona nyonso et pas impossible les rater ce que vous avez dit comme vous avez na échec les ana kati ko zana nzambe te esprit nzambe so longwa katino vous allez ba pasteur Saoul bozo sangana bozo rien bozo peut soli combien de ba prière bozo na mboko mais guerre na est toujours les amis oh les amis ba pasteur en ndengeli hein combien de ba prière bozo na mboko RDC mais guerre toujours les na est bozo kosa bokbana kosa depuis série ya Mobutu depuis série ya Kabila le père depuis série ya Kabila fils Joseph Kabila kaba yé ko kolobate bo sakana na bo escroquer ba mbongo tina yo ko la pouvoir bon moi ya fati e bobandi lisusu mais guerre ezo silate ya solo bozana nzali na ba prière bozo sanga bozo ke no na stade échec total bo mimbe ipeke boza ba wende le tembo yo kanzani bozana nzambe te bote osana bisoko. Donc, un serviteur déjà tellement, guerre et Zalaka. Oh, c'est qu'il y a différent, là, bas serviteur, il y a Mikolo, tout là, bas serviteur, il y a quand. Hein? Prophète Élisée a tellement. Oh, Anobi. Élie a tellement. Prophète Nina Rose a un courage de l'eau qui a lié son mon conseil, la vérité. Ndenge mona ba Élie, ne mona ba Élisée, voilà sa tête. Bozo wana les oiseaux de même plumage, bozo flatter na ba internet, bozo ka ba mbongo. Mais tout est vanité de vanité. Un jour, makamo bozo sala, bozo ali bozo ya nzambe boko répondre na ba acte na bino. Le péché ne restera jamais impuni. Nyons tout ozo sala na ser mokila a impuni, a payé. Ba sala na komo nzambe te. Ba mesana na nzambe te. Donc bino bozo sala ba prière des nations pour la nation mais guerre réseaux zalaka na est. Ba pasteur Geyazi, ba pasteur Élisée baza suna mboka na biso te. Pasteur au général na nyaye na malade na priele ya ke atindi ye ke no mi kwa na mai ozwa lobi. Général lepre na ye longa yo ko pesa ba présent yo ko pesa ba bien ba mbongo. Elisa boyi. Mais Geyazi la ni pasteur ni gouvernement soit que politicien na bengi a priele appel sur que zwambongo oboyango. Azate bino tout beaucoup ba pasteur Geyazi lo koso ya mbongo liboso cupidité
kindumba eleki makasi na kati ya bapaster ya Congo o Paul azoloba ke na apprendre ke kati na bino bokomi bandumba makindumba eleki makoleka voa mena oyo ya bapayen. Oui, bazosala en désordre tellement ke basouffra na vie babango koluka nzambe na basouffrance banini koluka nzambe ka tomola banzamba tomoli bana kimukolo rechute ya puberté ezwi bango bakomi kose rattraper na vie koleka na nzambe te mwasi mwana muke femme mariée nani aoccupe na ye te fo aleka ye kaka yango nde anxieuse aussi la bino trop c'est trop esengeli bamakambo boye toya koloba ngo liboso ya caméra parce que bozo église ya Congo soni toza na badossier toza na baprêtre ya kindumba ya bapase bagrand pasteur wana okoya boye mwana pasteur nini na Congo bopesa confiance ko otikela ye mwasi na ye soki omiyebi ko oza na mwasi kitoko otika mwasi na oyo ya kitoko akende pas pasteur mais aussi mamutu akobimisela baverse ya bible mo soki mpe bazala na esprit adomine mpe abimina esili bapaster bakomi ti na niveau ke babima na bafemme mariée babima na baninga na bango mibali ozobenga bango bapaster Paul azoba ke ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres mais dénoncez tozoya kodénoncer baœuvre yango liboso ya caméra trop c'est trop soki ke boboma na bino nzoto bobomi nzoto me molimo eza na maboko ya tata nzoto eza nango pamba eza na baverité mosusu tokoma koyoka koloba liboso ya caméra oke bapaster bamusicien chrétien basalaka na ndenge nkuku kinduma impudicité cupidité mabe eleki eza na bapaster mosusu baza na makila pipa ya bapaster oyo batravaille na bapoliticien baprésident baleka na mboka na biso baza na makila na maboko combien de bapaster bakotisa baninga na bango bapaster na sa mabele combien de bapaster baboma bacolaborateur na bango alongo na église atyelie pozo akufi combien de bapaster oyo ke abota bana libana mpe mwasi na abokolaka bango combien de bamama paster oyo ke babota libana bana wana bazala ya mobali na ye ya ndako te toyebi eza na une grande église d'Alimétard oke bapaster bakufa mama paster wana abota bana na ye mosusu maintenant kaka na papa paster wana te bana na ye mosusu abota bana mobali na ye ya paster mais abota bango mpe na mibali mosusu libanda bana wana mokolo bakozwa décision ke basala tese ya ADN oyoka bavérité ekobima abota bango na mobali wana te couple pastoral wana bavérité eza ya mingi combien de bamusicien chrétien oyo ke bamatisa bango bahomme politique nzambe donc yo musicien ya mwasi otomwami oza célèbre okomi kobima na wana bapoliticien baministre okomi kobima na wana badépute okomi kobima na o bamusicien chrétien mosusu bawela ministre moko boye mibale bamama musicien chrétien baweli ministre moko basimana ntina banzoto donc yango nde ozomona bakar ebele barichesse ebele ya bamusicien ya bapaster eza na voie normalité bakota combien bakotisa mingi na sa mabele combien bayiba combien baescroka un pasteur aza moto akopesa confiance te plupart ya bapaster na biso ya Congo kopesa ye confiance te akoescroke otikali vide ayibi tina mwana na yo donc abimi na mwasi na asuki epa mwasi te aye kobima tina bana na yo allez-y comprendre bonzambe na bonzambe lolo ezofuta nsima na oto oya koloba ke nzamba botokwa waye wapi bonzambe na bonzambe yesu nde mosukisi lema ne triomphe jamais toujours na cadre koinforme bino bandeko babengaki bakomaki il faut toujours to réagir na makambo ezosala est-ce que bapasteur oyo batie conseil na stade batie semie na stade emati bootondisa nini yango emotivaki bino nini yango epusaki bino boyekisa nzambe na bino soni te parce que bakamera ekoza tokompare nzambe oyo bino bopriara na satana oyo bamusicien wana basalelaka nani aleki moninga parce que pa nzambe esheke ezalaka te soki ke bobeti mpiaka te ke nzambe aza na bino lisusu azobimisa bino na mpwasi mais soki oyebi ke ozotambola kobanga nzambe anine na oséminaire na yo ndenge michel bakende akimi concert azolobela ngo lisusu te mais soki otieka atetu oke okosala séminaire na stade de Martin na bapaster nyonso tu baza na séminaire bobeti mpiaka elakisi ke boza na nzambe te nzambe ahumilie bino sur 100% na Congo ba vrai pasteur sur 100%
et cause à 5% de ba vrai pasteur 95% on a ba faux na ba faux ba yeko bata masima nzambi ba pasteur pharisien scribe les tombeaux blanchis kala mingi te nzamba abimisa bino na mpasa bonzambe na bonzambe lola ezofuta nsima na oyo toya kolobaki nzamba botokwai lisusu wapi na maso azosala bino biso nzamba lola pambola bino bokomeli biso na plus 243 85 28 651 46 plus 243 85 28 651 46 nalobi yango bien plus 243 85 28 651 46 bonzambe na bonzambe lola ezofuta nsima na oyo toya kolobaki nzamba botokwai lisusu wapi na maso azosala biso qu'on se trouve à la prochaine partagez la vidéo bye.